famille na yo na belle famille o e balaki yo donc ba regretter na jour ba ko pese lo mbongo soko za di mo sa soni bo banga ba bala yo te mais si ko divorce o pene la lukati ya makambo boy ya ba makambo boy nzoto nyonso libanda jackpot na Peniel tant jackpot o publier moi si mais yo pas me publier bino mi bale bo ndenge moko to monango aba septembre belé leka ya moni to ko loba pe ba biloko wa mama ba septembre so ba ko tika ngo batu ba continuer ka ko publier ka batu jackpot na Peniel tant jackpot o publier moi si mais yo pas me publier bino mi bale bo ndenge moko to monango aba septembre belé leka ya moni to ko loba pe ba biloko wa mama ba septembre so ba ko tika ngo batu ba continuer ka ko publier ka batu Monatie botelelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo. Voilà, merci beaucoup na bande ko nyonso bazui temps ya kolanda héritier Ibula représentant Bayaka nalobaka avec force ya ndenga mukete parce que actualité roti ko lega boete il faut to loba to pesa ba impression par rapport ya maramu nyonso o eza ko leka la toile to monaki débat o yaki entre jackpot na Peniel to landa di bande ko na to landa di ba journaliste oyo bazaki na plateau to monaki bango ba ko lobake jackpot alobaki bombi ba vidéo ya Peniel soti Peniel azongisi comment dire azongisi Instagram na yete en tout cas ba ko publier parce que azana ba vidéo ya ba maramunyo so basala na ye biso nyonso to monaki yango ba vanti ba te bena ba commentaire ba komaki ba lobeke bino so bona belema bokobomba mais to moni réalité lelo de ces 4 matins ba publier Peniel ngana ko loba na bandeko motana noloba na batuke ba sakana na basala nzambe te to tika nzambe a juger bango voilà lelo e marambo e bimi lelo ngana no beta masono bati vie ya Eliane koma ndenge nini to telemera a pasteur Moïse Mbiye boye na boye na comprendre te basi yango sera vivre na pasteur suka foyara na musicien to monango pe Eliane lelo to monango pa Peniel aye pa jackpot basali ba aventure na bango hervé bo sitampeni balancer biso image tant bolingo bandaki tant ba ko tinda na ba photo yango neza ko leka tant na lobeke na to ko swa muteme ko swa yo tina suka système to na ngo mikolo slogan muteme ko swa yo tina suka tala siko Peniel le place a memi biso tala sika Peniel a komisi biso mwasi ya mosali na nzambe a divorcé na ye parce que au pasteur abande ko beta ye pasteur machin ane ko sala ye boye a sepela na makambo senga ga luka divorce mais siko divorce au Peniel la lukati ya makambo boye ya ba makambo boye nzoto nyonso libanda mwasi o babimisela mbongo pas même 3 ans sur 4 ans côté na nous teta là ba bêtise to ko mona pona Peniel ba publier yango basi bozora mayele botiraka leçon na ba makambo oko kabona pena mobalo sengi divorce zwata ko fanda zwata ba guider yo zwata ba guider yo siko to tene peto zonga jackpot na Peniel tant jackpot o publier moi si mais yo pas me publier bino mi bale bo ndenge moko to monango aba septembre belé leka ya moni to ko loba pe ba biloko wa mama ba septembre so ba ko tika ngo batu ba continuer ka ko publier ka batu to le seul pays o ba bêtise aboye eza ko sillonner ezo continuer toujours ko régner or que yango te moi si ya mosali na nzambe face à la dîne ya ba sala nzambe tant boke na kozora pe basi fa ko tala ka moi si na kozo o mona ki Peniel elongia ba maser mais mu penya lelo
abimiseli biso deuxième face na ye pour liboso taka ba vidéo fa Mike ezali na osala bona ozon sabe mais eleka nango mais siko oyo yo ebimi na jackpot manager na yo pasteur Denis Lesazarap pour pasteur Denis Lesa porter qui garant abinga na arche de Noé il faut na manager Eliane a manager Eliane pour na opesa jackpot suka ba publier suka ba publier après avoir Mike Kalamba ko fêter Noël na bana na ye o ba bota na Peniel mais tala lelo toi le 28 toi le 29 plutôt tala lelo yo makambo ebimi et ça li pasi to ebité to loba nini et va c'est pas ni balancer ba image to loba nini moi si ya mutu au divorcé aux aïti na mosali na nzambe tala place okoi tala stade oyo komi oyo tisi baboti na yo soni oyo tisi bana na yo soni famille na yo na belle famille oyo balaki yo donc ba regretter na jour ba opesa lombongo soko za di monsa soni bobanga babala yo te au moni tant to lo ba TikTok e place ko mema bino TikTok tala place ko mema bino basi balingi lisuko lamba te TikTok na TikTok tala place ko mema bino tala place memi Peniel mu penya ozarande boye mu penya rande boye oh la 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 mu penya ozarande boye en tout cas esali pasi ngata on a fandi na moni vidéo batindeli ngai depuis Chypre et nego na oloba boye ono sezo ya yango na yango parce que yango na yango actualité monsieur donc olingo dominer liwa ya fait na biso defa okokata mu penyo rande boye oyo kisi pasteur Mike Kalamba isoni ata bokabwana bozala lisute me bana bazali bana wana bakomona ka vidéo oyo bakomona ka yango mu penyo mwana wa liboso apusani déjà apusani osala cagnotte awa bato ebele bapesa ba estime de respect bamona koza grande dame bato ebele bakotela botala bino bokotela basi je suis Peniel bozawap je suis Peniel bozawap botala siko mamoto komona à qui la faute nani oyo amemi mututi na stade boy et puis comme artiste jackpot parce que c'est ça habitude na ya sala ba blague te ya publier ya yo am tu sonité ye soko kene mabe ye pa okeno mabe o mona yindenga salaki alesi mukie na ye ba lobelo na télévision il fallait benda ta matoi na ko yeba te so ba te bele ba ko lukaka ba base to ba te ba ko lukaka ba succès parce que nzoto ngo za ti ko bomba compte tenu o mona te kinumba oza ko sala eza ko simba te siko fo otika yango bongo ba mona ngo na ba réseaux sociaux tala pasi ozoyo kisa famille na yo toyoka kozala mona pasteur ndenge toyokaka donc ebeti motema mangai bo suisi biso motema tina suka tala place memio na yebite okendaki cop pa jackpot on ezaki libala te eza cop ndenge muninga no elia na kenaka cop pa yorobo donc eza cop ok cop po obenda mo eloko ok eloko kanyi yo so yo tena bolingo bokena ngo na ndenga fo o bloquer Instagram a muninga o récupérer na ba makamuna na etu so ya za artiste a olela biloko na ye pesa ye o pesiete aleye pe apesio biloko apesio makambu oyo zena ngo posa eza pasi na ebike na temps oyo mupenya aza rolela so leli rolela na nani parce que vie ya makambu ndenge kendeli en tout cas yangote. En tout cas, Peniel, oyokisi biso soni. Oyokisi biso vraiment soni. Toko yebate, toko batisa nini. Tanga na ndoko loba na oteko sala analyse mon na lobi. Toti kaka ko juger basali na nzambe.
soko oza mwana na nzambe so pasteur abetio libaku tika justice nzambe nde sala mais bino bokomi koya ko juger basala nzambe na télévision yango moni nzamba akobeta bino film po lobi bato nyonso bakosala mabe na kobimisa bango na poisa seke soki tolandeli pasteur Mike Kalambai azalaki nde na raison ya koboya asengaki divorce parce que amonaki mwasi oyo nane na ndako aza mwasi moko ya mbuma mabe mwasi oyo nazali na ndako aza na mbuma mabe malgré balobaka basi bakolaka te mais basi bakolaka te mais basi bazwaka mpe éducation to mwasi akopiaka mpe comportement ya mobali na ye akoki kozwa yango à 100% te mais na 75-95% akoki korécupérer yango po esunga ye soki mobali ana ba comportement malamu soki pe mobali ana banzela mabe soki mwasi aza na balinia malamu mobali akomeka mpe koadapte ndenge bakotambola na mwasi na ye mais c'est eza makambo boye tozoloba te toyebi te soki tokotikalaka kozala kaka boye tofanda totalaka babuzoba oyo po tolobaki soki pasteur Mike Kalambai azalaki te tonga tozwaka mpe bamajabu te bana oyo babimi lelo banouveau génération oyo ya gospel babimi lelo tokoloba te Eliane plutôt Peniel oyokisi baparents na yo soni okisi baparents no soni mwana mwasi ya buzoba boye tomona te tokomona kaka mpa na bino boko continuera kosalaka ba bêtise et puis mwasi ozalaki mwasi ya muto ozalaki mwasi ya mosali na nzambe chantre de l'éternel o bato belé ba yebi amema yo partout boboti na ye bana to tu ko fêter Noël kala mingi te papa na bana me mama zate mama kotoyo azopelisa azonjolisa mama zonjolisa leo njoleo ozaka ne boye mon peignard mon peignard yango na passé de nile salaki na réseau be femme manager biloko nyonso emonani elobaka passé John Ngefa fumangani mon peignard à quoi bon faire boko mema biso wapi toi na tante ya komona ba biloko to komona nous sommes des bantous toza ba africains boko la kisa biso ba biloko mo na bana na biso to kote ya bango nini 21e siècle makambo to komona nzambe tozwa corona mabe tozwa ba septap mabe mais siko boni ba kufa na nini ba AVC pe ba muso ko motambo na ba vena bango tikala ka ba se corona za ko boma tozwa su ba septap tozwa ba musicien tozwa su na basi ba femme mariée divorcée allez-y comprendre les attentes de la fin te mais ça te batu ba sosola ba prendre conscience maramni na o sala eloko ni na o lingana sala pona ko malobi ba ko benga yo mama vidéo na internet etikalaka mutako sayote etikala pona to sa analyse ba o tchabe eleme ko tikala o façon na source et aussi mbaté donc vidéo na ko zalaka des années o ba musicien le cas etikala o ya comédien madebo etikala so oyo to qui crie de joie te chantons les cris de joie poum poum mon peignard beta biloko jackpot en tout cas jackpot a sala ba jeté na koloba yango na sourire mais et ko sala passe et ko sala biso vraiment passe ata to koloba ngo na sourire mais ça fait très mal étant responsable étant parent marié aussi père de la famille ça fait très mal ya komona des genres de choses boy bandeko to sali relation jackpot aza mwasi olinga to pesa je ba mbongo obando pesa ba 500 ba $1000 obanda ko pesa ye po zala ina bolingo na yango pusanaki
Mais si quelque soit ma bé eye, et le roya ozongisa te, mais oyo moni ozongisele yango. Penel tala bikenda kenda na bilinga linga, nenge saliu. Bikenda kenda na bilinga linga. Tale place memio, tale place commission. À qui la faute? O kangabanani bandoti. Pour le banabanani. Parce que via maramunenge teneli, nenge totali un écran prophétique. O le bara voulouse écran prophétique. Et la qui sibiso penel na jackpot. Tolobanini. Tokolobanini. Tala sikoyo maramunenge kei. Tala siko maramunenge e bandi. Parce que film o aussi la lelote. O épisode 1. Épisode 2 ezali. Tala ba photo tambo bandaki na bolingo. Yazotinda, yopozotinda. Yazotinda, yopozotinda. Mais siko to komi na deuxième épisode vidéo film davantage. Yango to komona. En tout cas bandeko to lukelonga nzambe. Pour vivre, ma to moment na ba téléphone. To komi na pose neto zonga na ba téléphone na ba touche. Pour to comprendre les soute. Mara o saliga donc, o saliga mouvement muté be vidéo. O la loso vidéo. O la ta couper vidéo. Boké bana ba TikTok. Parce que ba te belé. Ko sala exa ba vidéo, ko benga na ba appel vidéo et tinda ba biso kana ba makambo. Mais sur Oyo, et ça série Nino, tu viva série artiste musicien, tu viva série artiste comédien Madebo, tu viva série artiste chantre de l'Éternel, tu regigé, tu viva série Eliane Bafeno. Oh, 5e série, hein? 5e série. Oh, tu as la siko. Oh, Eliane, Yemoko Zaki, actrice principale. Yemoko a interprété. Oh, Amadebo, Ezalaki, Bactère, Naction. Il y a Centre de l'Éternel, Ezalaki, Yemoko acteur. En pleine exhibition. Toye, mon film davantage, on clôturer année 2021. Eliane et plutôt Moupenia na jackpot. Otomoni. Merci beaucoup na bandeko tout bazoki tan kolanda biso. Merci Nester Mavakala. Merci Nabel Bride Aneli Tambo Jeskin Djenga London. Merci à Giresco et Force de l'Angola. Merci à 3L Magique Lotis Saint-Longi Lufontienda. Il y a Rosin La Taylor. Merci à mon vieux Adrisha Motomètre Bebazi Beba. Tchafouin Omonango. Merci à Mokonza Mboka, le tout-puissant champion Wadol depuis La Rochelle. Omoni Touro. Tokoyo Kisabino Moutema Pasi. Tina Souka. Beta Biloko. Tomonani Soki Nzambe Azongi Nanote Play. Monatie Botalelanga Congo température ya Maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température